ndumba nde ye mama motema nde ndumba Shaka Zulu mama motema Shaka Zulu so moni mutu identique otalika mutu moni batina batu bakokana so talika mama motema otalika na Shaka Zulu il y a pas photo il y a pas match avant koya kofinga ba mana na ketchup boko botisa no kisita na binote o bochana ndao peut-être temps robota no ekokite aja ménopause et sozo kindi te ko boteza ezakali kamba projet bien sûr projet mon eza bato bako sala projet roboteza ngana pendant to zuite bato ba mibenga ba mopao o songa mbili o ngana na mbongo yekuti ko kipata ko za boti awa kaputuka pra kaputuka akobota ndenga lingi bino mabotezo ya te ya ofingila biso mama mama bana 5 so 6 en plus bana bakola bana ba ke mama en plus responsable bana bazotanga bana ba éducation bien bobo tsano ya bino ya kwa kindumbo ya sala nango jipe ki satekai c'est pour toi akendao azongao yobi combien de musiciens balala lelo moni ba chanteuse ebele wana ou babanda ko yimba na studio batu balala bango izaka ba musiciens bando benga ba c'est pour toi so abenga oh mama motema yako yemba na yo akato c'est pour toi ouais bah c'est pour toi fait na biso mama motema yaka ma joyeux to c'est pour toi bah totola bango ya kosakana te non madame pourquoi yo sona madame ko wana nda luba na lo bandenga na lubaka ngande na lubaka ko yo teke nga chance elobeli po bato ayembela basi na boba kabwana na pesi mama ali ya mbote mama ali ya suka na balcon te mama ali mon leso do tanga na ba musicien kasi c'est là soki lelo bato bazo pesa mi ban na bango valeur na ba musicien ndinga na mona ya ba leader ba ka mi bale mama na ketchup na masideji mampata loka ba Shaka Zulu atanga janvier nde nazana ngampia kabo mbombo utala fima Shaka Zulu te cha photo na aw cha Shaka Zulu utali mwasi okumisi nzambi mama lia utali mwasi nzambi seigneur okumisi nzambi eza basi musu utali kabo nzambi ata yo fili ba pesi ozwa te oya ko finga basi ya baninga basa bakonzi botala no ya bino moko akobota ubi akobota te kisita kisita ko bimisolo pe mission no moko yo amatapunda kawana ya makambo ezate tokutana ngaba dongolanga video eza ngaba dongolanga video eza dongolanga adongolanga atumsu ba yembela basi na bango bakabwana te oto yebi ngana ona chiana nga oyo na che o akomone suye mitalié. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bienvenue à vous très chers fidèles téléspectateurs et bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci surtout na bateau tout va disposer à temps pour Orlando Bisso, surtout na bateau yo ba partager la vidéo na Bisso et ça la Bisso énormément bien. Merci surtout l'équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision, pourquoi pas à notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Janvier Bafana, mon maman Nana Ketchup. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien aux actualités. Et puis, on va mieux placé à répondre à la question de tout. Merci déjà, Nabato Touba Rolanda Bisso. Pourquoi pas, na Drey Mabaya, un bon tonton, Drey Mabaya. Merci pour tout. Merci aussi, na Obed Mbemba, na Belgique, na Pessi Bambote. Merci aussi à mon ami Megra Mangwana, les banquiers, sans oublier na Dada Ulungu, na Suisse, pour la bien maman sociale, Dada Ulungu. Merci pour tout Dada, merci pour tout Dada Ulungu na Suisse. Merci vraiment. Na bateau tout Barolanda Bisso, na bateau va partager avec Claude Bols derrière la caméra. Soir aux à la même morale nanga. À fond la Bisso Rosala, vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à Janvier Bafana Ipoupa, moi la maman Nana Ketchup. Ouais, bonjour Kérit. Janvier Bafana Aspect. Orchestre Oyo, ils en ont stretcher dans orchestre Oyo. Et puis ça Bisso moi répond par rapport au numéro 1 à l'orchestre Nyon surtout dans Congo. Moi tourner les quais tellement moulaï et bah mission va travailler qui a trop Bisso peut porter parole privé artiste. Orchestre FVT. Yo salara FVT. Qui signe sur leader américain le cas Janvier Bafana. Tout soit qui moi répond par rapport travail na biso de tout travail qui en moment qui orchestre FVT. Tout soit qui moi attend na biso de Cécile mais etikali mais ya ba musicien biso sko musala et bandi. Musala et bandi. Mais lo ngana sengaka 1 minute de silence na bana ya Goma yobika ke bandi kona biso bazo souffrir makasi. Batoto ya Goma. Batoto ya Goma baza déjà à l'aise souffrance de qui makasi. Toujours partager mawana bango yango moi 1 minute de silence pas na bandi kona biso ya este ya Goma pour nanga Janvier na victime kobana numéro 1 tina edi badiata Soule Kauka Ejigi Tenge batu tout au bazalaka na leader na biso 1 minute de silence pour na bana ya Goma Cyprien Nzolo B50 Balondo. Merci na bawario tout na ebika balinga biso biso za orchestre ya munene yobika to kana respect na ba fanatique na biso to kana respect ya mikolo na ya baleki en plus biso to panzara nsango biso to ya kofinga te biso loba makambo oyo esenga to loba vérité so ba munene so pété to zaki na likambo ya koloba te yango pe to le kakité. Ah bon bateli ba benginga pourquoi absence makasi boye ya Janvier Bafana na Kisinzora te tolinga to tester na nous to comprendre que internet il a la rendre chez biso le quoi leader na biso fali pour pas cap la merveille à loba ke le côté silence na ye et ce mona ba dérapage ce mona ta ba tiraima ezate so ka ya leki au mona ba tutu boya na banalise na ba le to tikeli bato ba finga ka ba insanité to tikela bato ba finga na bango na bango ba buriki wana ba finga na bato batala ka bango ke olala kinga yo bimaka na ye yo sala ka boye biso to fanda ki to ando otala bango mais batapo to ba beninga loka Dada Ulungu
Maman sociale. Oh, Dada Olongo. Il y a Sœur Nabiso. Il y a Mireille, la Sénégalaise. Miraïsa, tu peux se battre, tu peux se battre, Dada Olongo, Abingenga. Abingenga, Pinda Dada Olongo, Wario, Abingenga, n'a jamais ni Nezoleka. N'a eu la pinanga, Mpuba, Obinganga, et passer Nanga Lisa Crédit Lionel. Atika Angati, Lisa Crédit Lionel. Atika Angata, n'a jamais ni Bozoleka, Tinabito Roleka. Sœur Nanga Clarisse Mouyembi, Abagilen, Kantibi, au senti Pineke, Batu Bazobenga, Lokabaya, Ouli, Mouché, Kodi Yamboka. Janvier, Nini, les véritables écoles, les c'est la Zubinga. mais c'est non à Katana jamais. Mais c'est non à Katana té. Ça y a Simba pensoté. Naibiso a ko Simba pe penso pona ni ya ya. Azape a choté. Ya zape naibiso pe ya Willy Michel Kodamboka. Bamba accompagner bamba mais no bazala na biso ka ba vina. Azala zapa. Ya Théo Zambota. Ya Théo. Ya Lia Kadula ila la. Ya Théo Zambota. Alia Kadula. Merci pour tout. La la ki wana déjà ninga na minute script na zero sipila. Pour la la ki ya Théo Zambota ngasi na zoki yango babi ya Théo tolinga ozana mingi à partir à 23h 22h pour ce communiquer à 0h juste nion sozaki na ngotika na yebiso ngai se tikala ki keriti ya Théo Zambota lingo tikanga te. Non, merci pour tout ya Théo Zambota na bosente vina biso Flavien Kaniki ya tikala biso te azala na biso na mama Sandra motema ezalaka na ezalaka na Kinshasa ya mama Sandra Agito tala kaka ba Flavien Kaniki merci na ozo sala pour biso merci na ba wario tout o bolingaka biso Jordan Fonseca super play merci na sœur nanga o alinganga te mama nanga Rose Bombula ye patika ngate loka ba mama Chantal Lukao batika ngate batu tout au bolingaka janvier chala et chamba appellation bien contrôlée janvier na bino yo ba question les applis si ya kiriti nga ezaka réponse mais le on a choqué nanga batu te pe na choqué batu te mais ezaka juste vérité bana za mwana ya mama nana ketchup bafana utumboli mama utumboli janvier utumboli mama utumboli janvier pour la zone mona batu baso tumbola mama bakoko dia nsombo baso tinda kaka bampese bangungi bafingaka mama mais est-ce que makambo bozolo bana mama est-ce que tali mama est-ce que tali mama papa na leader américain na pesombo te batutu bolinganga ba warrior o bolinganga ya libanda ya mboka janvier na bino yeyo soda na bino les sels et l'unique kofinga na koloba vérité il y a des choses différentes très bien ngai lelo na ndenga mabete na edikamas ngai lelo na pesa batu misala lelo mwana yolo nyonso tu oazalaka kuluna oazalaka kofinga ba insanité oazalaka impoli lelo na pesa bango musala na YouTube lelo moto nyonso komondo ba po bayaka na yolo bakuluna bazalaka boyebo mais lelo makambo wana etika ngai lelo naza peda ambassadeur ya yolo. Oh, ambassadeur à Yolo. Yolo batu tout bazana kati YouTube na Yolo ambassadeur na bango ngai. Janvier Bafana. Janvier Bafana mwana mama na ketchup Bafana. Voilà. Alaka kombo ezopese. Mais sinon, Boni Basango ya est victime de Fally Ipupa du Cap La Merveille. Oyo tori ke baza na vacances, boza na vacances. Baza na repos, to na vacances te mémoire repos. Par rapport ya musala oyo tote ko sepel saba wario to ebika ke to betele ba en Afrique, Europe, yo ebika ka ezanzoto ezali bendete quoi. Par rapport ya orchestre na biso, par rapport ya leader na biso aiba ko vanda na ba musicien na atala ka ba musicien na ba poulet na ba to à travers na bango, ba travailler trop dire. Bah 7 concerts en Afrique, bah 7 concerts en Europe. Talaka de batamboli mikil na poto Europe, Afrique, yobikaka. Bah pe na terre. Tournée africaine, tournée européen. Bah PC bango mois 2 mois repos. No mois pena que oui bah musicien bah vanda, bah la pongi, bah lia, bah se reposer, bah à l'aise pour déjà toujours préparer mon bangé. Na concert où ils la biso 2025 où bah tout bah dit bah fanatique il y a la bonne musique, il y a monde entier bah zolinga que lelo fallait zo tombo la bendele ya Congo na Afrique. C'est là événement. Ah bon. Na Stade de France. Trop comme un événement. Il y a ça, il y a un moment to paiement qui moi muki. Na minute au 2025 où nous avons sorti tout ça les kana deux dates au bat bande ko zela. 2025 deux dates muta obeta zate. Muta ko sala événement azate le 12 avril Vebubu Lyondi la konzi pour déjà anniversaire na ezala na Hilton. Yango na biso so ba bengi yote ko zala presser ko za présenter. So ba bengi yote ko zala presser ko kendete. Il faut ba benga oya événement déjà date c'est Salamaki déjà tu dois passer date wana Vebubu Lyondi la konzi protège le 12 avril to ko zala wana na kati Hilton to ko fêter talaka via zonga bogar ez anniversaire na wana date c'est bimaki parce que yami balende ez Stade de France au bat ba vania na bazotala est-ce que Jean-François Koluba yango ou bien Koluba yango te yango tout ça a to solo la yango voilà to solo yango mais ngalinga ko éclaircir bato ba rotala biso
nalingaki éclaircir bateau yo barota la biso pour l'instant janvier bafana ipupa mwana mama na ketchup mwana mama Kisinzora aussi na Europe batebeli baza surpris. Ouais, qui sont toujours leader américain place à ça en Europe pour na PC déjà bambote. Il pas que vacances. À quel moment vacances moi qui n'est comme shopping, yo bika qui sont vraiment mon ta propre. Azan orchestre mon orchestre o lelo et la qui si Valère no et PC Léo Valère. Numéro 1 ya ba marketeur ya Congo. Lui la vanda na passeport na poche. Avant na ngo na ndako ala nango, ils a déjà ya ko peser ana ba 5 ans. Il y a 4 ans, il y a au Canada, où senti que le passeport est vimba. Par rapport à l'orchestre, il n'y a pas travaillé qui tout. Ils vont pas vendre des bouillons, il y a des qui sont dans le péto. Il y a propriété, il y a des shopping. Il y a juste shopping. En plus, shopping, il y a des qui sont dans le bloc à Pimba, il y a des sous-vêtements. Oh, il y a qui au moins des mon équipe, il y a qui 120 sous-vêtements. Il y a la journée, na ba single ba bloc on a ce qu'on a 120 sous-vêtements. Il y a qui n'ont 120. Soit là de l'eau babouaki là tu le sque si là qui y a benga présidentité ndi naza position qui était moi shopping na poto bani babima yo ça déjà na visa non tant billet ba pesa yekamba mon en plus ndenge zana en plus akepe suna musala ndeza lokwa za numéro 1 ya ba marketing aza pene il faut lelo lokwa Stade de France ndeza la wana ba marketeur ya Stade de France pe baza sikondeza moi réunion mo ke ça ba tout ba beta Stade de France ba senga marketeur na bango moko fazala moi réunion moko bo kisindo akende ka moi da avant na bango osula na bango ba ba stratégie nini ya ça la publicité il y a qui asoluli na bango après akoya nango ana Kinshasa ba tout o ba ko travailler na biso ana Kinshasa muta ko encadrer biso numéro 1 Kisinzora ya ki déjà musala pe il a ça déjà na FVT biso to engagé akeka juste musala na shopping tala lilo valeur ba pesi Kisinzora na ba orchestre ba quartier la te ba PCBG ba place ya wata ko ba senior na ba timba pesa ki epinda valeur wana te parce que orchestre na biso za orchestre ya ba professionnel mutu na musala na ye yo batala ke Kisinzora loko aza numéro 1 ya marketeur ya orchestre numéro 1 ba marketeur et na orchestre na biso ye na Congo meilleure influenceuse ko ba pesa trophée ba tout ba mona en plus ba pesa banane ba sénégalais ba tué ba européen ba algérien ba sénégalais ba tala pena na Congo ba bi meilleure influenceuse Kisinzora parce que ya travaillera wapi na victime il peut là c'est numéro 1 ya ba musicien ya Congo vient na chez chama est-ce que makambo na ba na kosi appellation bien contrôlée appellation bien Lisa Crédit Lionel wana ba ser nanga ils ba ser nanga ba Betty ba ser nanga ba Michel Omba carnet collier bisio ekola kola taka nazaka taka beti chaque wana ba ser nanga ba mapasa ba mère Chaco na Omba ba mère jumelle na kati ya Belgique wana ba l'équipe ba zate en plus baza kitoko baza propre bakolisa bana kitoko osati omoni pena ba ser na so ba classe bazalaka toujours classe au moni bango komisi nzambe place baza na pesi bango bavote donc na bato ba yebaki Kisinzora a ko séjourner bongo na Europe pour des raisons stratégiques il y a Stade de France na victime voilà janvier bafana ba redéclarer ba lobi ces derniers temps silence ya fali poupa et lobisa bato ba lobi internet et lali internet et lali yene moto aller sur internet yene moto apé sa matière ces derniers temps à relobate matière pesée sur les terrains bon tout ça c'est vrai tout ça na coupe na biso ya ba YouTuber presque tout malgré ba misuto solaté mais zaka coupe mo wende to monaka batu bazana bani na bango nde to monaka banino ba imiko bani biso pesa la bon mais na moni bato bazana ba chaîne mingi ba déclarer na groupe au monaka M sous si tout va bien M sous mercredi ou bien jeudi bon marché pour babade ko lia na ko ya fali si ba marché ne fallait solo ba rien au monaka ba Mike Lokambo baleli ba glodi dia suka baleli ba tout na ba Shadraka Kangai baleli même ata ba Alexis Wechi baleli ba valita baleli ya ko sakanate mbongo ekotité 2 mois o nazo ko sortir banda prisa solo baté bata ba chaîne baleli ba bi ke bana bango batanga na kombo ya fali bana na bango baliaka na kombo ya fali so fali a lobby lelo ba analyse kité maté kité zongi lelo nazo ebisa yo ke to ya internet eza ya kokita lelo ba relever bancaire na bango o babande ko futa bango so bando futa ma 2000 lo na yebiso ke bana ba 600 parce que tanga zo 600 futa skerit combien otikala na combien ya mesa na ba 3000 4000 na so yebiso ba YouTube bolimbisa biso to linga totala donc ezaka stratégie totala nanu ke bino batu bogangaka bino batu bolubaka au moins ba mise mususu babanda ko lubaka mais lelo résultat na bango
na moment où totikele bango terrain vide ba misusu kutu ba leki kutu na ba ING ba kanse image msuko e sala bo ba sala mais tala inaperçu tous les musiciens congolais inaperçus na YouTube na longoli mutute tous les musiciens congolais sauf Kafali pour qui peine été acheka bango bobo sala inaperçu nana oyisa nyonso basali leki inaperçu nyonso basali ba leki inaperçu eloko malongeza te mais ata mère na boduga ebisenga janvier mtu penda ndeto koti sakamana penda lesinga mobutu alobite moto koti penda ezate na bimana ya sola bi j'avais toi na chaîne YouTube tozala kana yango mobutu alobi le côté silence na ye ekotite ah bon ezo kotate ça aussi nga fallait quand ta photo poster nazo ebiso abia ko sala mo sikote parce que moni sikoyo réalité toi ça numéro 1 ya ba musicien congolais bochaka makambo bochaka tembe musicien oyo lelo azo nourrir biso ezaye lelo tala lelo tant ba ke fali numéro 1 toko sa batute pour nini tuzo yebisa bino ba sali ba vie tout ba beta fallait beta parce que o fallait beta nana ngo ko beta ngo lelo fallait l'équipe bango tout na palmarès il sanga musicien o l'équipe fait na palmarès obazwa porte-parole ne moko ya tout ça ne pinaka débat to fanda ki richo na katikati te menaninga ba grande salle pour l'instant mutazanante pour ba vie na biso ba wera ba jibe ba nana ndinga ba yete ba vie respect na bango ba beta na bango mais o fallait ça lelo ba pepe ba sali yango te il faut to nourrir moto to ntima après c'est l'homme à son époque lelo za ta ya fali to kota gauche à droite c'était exact. Nous vivons l'époque des Fali Papa. On a grand frère nanga 4 étoiles ko chaque mangoke place à na PC bambote Fisto mangoke Angola na kati ya Kinshasa Guilhem mangoke na bosente selo kwa Cédric ya ba selo kwa place oza Tokos net na. Mais par là on ngolo bani janvier bafana. C'est que baka oyo kanga. C'est que to loba eza na basale ebele o fali abeti bandeko msu ba beta ngote. Bande konyo surtout ya Congo na ba vie. Mais tout le monde déjà ba omolonga ba défi bon. Ba comme olonga ba défi. Kolonga c'est trop dur mais bazo osé déjà bazo kende mais bazo betati badate koki ko bima mais il faut ko beta faire déjà auto signer ING tout le monde peut visite oyo la ba robimisa date et puis yena chakabu c'est le passé faire au chara c'est le passé ING na beta ya chaka na ING beta ya chaka na biso zakane il faut beta o vena so Blaise Boula luba betande binande yembande il faut ko beta bosozo cha ozo beta te Paris la défense yango wana ngai te zaka mamanzura cha date yango wana ya to ba ke binande bo ko cha ba tuna erreur to biso cha ba erreur pour te ke ba ko kate to simbisa déjà bango ba touchi kala ING yango wana date wacha muninga ba chaki banila ka to beta Sidiki diaba abeti yepe banila ki fa zonga pa betat to yebiso ke basalo wana tantsaka te te babi bientôt ba ko annoncer date na ko annoncer ça na ba problème te biso to na ndombolino a yoka yango na zo yebiso ko annoncer eza ko beta te vena biso pe o boyebi o to yebi viena biso Koko Nzombo atela biso date ba pa obeta na Paris la défense to suka wapi tout reparti date mona oto yoka awa Koko Nzombo to cha date to so la beta hippodrome de Vincennes wana na ibite kana bika viena biso Koko Nzombo ya pa chaka wana eza les oiseaux de même plumage soko talibango mbapa na mwana baka ndingi moko bachara babeta Koko Nzombo tsaka beta te mais ING quand même faut za na rondima te na ko za na rondima te po nini abeti te Paris la défense kutu bateka ba biye beso ateki combien ateka beta te nga namona na misu oh yoli pena concert namona na misu loka na moni concert te na kondima te ah non mais faut souhaiter pe bandeko msu ba bete ko souhaiter ça ma bete to ba souhaiter ka mutu o ya za bon mutu aza mabe ko souhaiter abeta ceux qui le échec c'est échec ya ba congolais au monde que bino mutu bozo cha ba mise congolais na erreur mutu bozo za na ba capacité ya kobeta ba salu wana te baza incapable baza na ba capacité ya kobeta ba salu wana te yo kobeta na makasi janvier ya bino bozo cha bango na ba erreur non bino bozo cha bango na ba erreur bino bozo cha bango na ba erreur lelo plafond na bango za fali soko atie abetaka. Apprécier l'homme dans son époque. Époque où il a fallu. Tolinga te to omi benda na ka kolinga te ko força te ba força na chirte. O ayibi. OK. O ayibi. Ça tout le ba fallait ça en concurrent te na musique. Titi ça la na été. Ana Congo fallait roza na concurrent.
il y a ça été pour niter sa musique musique bien sûr on a vos à conquérir te on so avons à conquérir fallait to beta ba Paris la défense wa ba ING a to beta ba Bordeaux ba ni so za conquérir fallait bi ke yi Hollanda fallait beta ba salo fallait beti kota tina ba Bordeaux kota tina ba Monaco Lyon ba Nantes kota ba Lyon ba Nantes koti ba Marseille wato remona yo penda ke conquérir fallait yebisanga na minute o ils ont encore finga te ils ont na olo ba ba Hollanda venant Jordan Fonseca super play au tala ngo yebi ya uli mushedi ko damboka yaya nickel sel Costa Cassanda Costa Cassanda na ebisio un mauvais garçon Costa Cassanda na katia Canada mauvais garçon Costa Cassanda na ebisio so kute na geno no sepili ah bon en plus nazo yebisa yo Costa Cassanda timide ya ça manifester ya Costa Cassanda un mauvais garçon de Canada na version de Canada Costa Cassanda na peso ba mote place ça ba yebi makambo na solo ba oyo même ata ba mère na biso ba Rita Kabundi ONG AM la maman du peuple yemtenga lati la Rita Kabundi la maman du peuple il faut que maman trop ya ida ka to moni lelo tant solo bato bazana ba ONG bato bazo yidi bana est ya mona bonani bana est bana baguma wana bali akipe pona maman Rita Kabundi la maman du peuple wana pinda maman du peuple même ata Josiane Mundele abenga Josiane Mundele Mundele Josiane merci na bangoto voilà mais j'avais bafanda conseil nini européen ça na artiste et musicien oyo ba rolinga ba sala lolengi fali sala qui soit ba rolinga ba longola ba défi oyo artiste fali et popa atiki déjà na musique congolaise ouais nga conseil na kopesa bango baza apprécier mais baza en dépré baza l'apprécier mais baza l'andé prêt très bien basala musala na bango baza na bango précité ils ont bango temps ba se préparer à conséquence ba wele la welate ba pesa temps na temps fallait attendre nzambi na musala na ye nga conseil na pesa bino ngwana boza la précité soko monomi yebi multiplier des efforts travailler dire le quoi fallait travailler au comme place fallait ça mais soko travailler te ils appellent que keba na libulu dubu keba na libulu dubu keba na libulu dubu moi te me là batu mais là banane ING nino par la défense dubu keba na ni nani meli no mutu te mais là morot mais là finalement c'est morot Emele Moro Moro c'est akufa te watika la vivant ya bovan ba mort bazami balé de mukuse olele webi de mukuse na bovan ba tutu ba so dikam de mukuse na bovan ba l'action da kunimba mo Cloud Balls OK webi de mukuse na bovan ba tutu ba de mukuse mais lelo ce qui est vrai batuba rosekabino janvier bafana biso baseka biso na zala vraiment clair oui batuba roseka est victime nani de banana ba roseka artiste fali poupa nani balobi akosaki batu ke akobeta Stade de France et puis il se murmure que artiste azabongo na repos il y a 6 mois batu musu balobi que repos akoloba wana batu balobi yango bazo seka biso ba roseka bino batu balobi ezaba olinga bokima Stade de France batu balobi ba komela même ba champagne yo kasi kona batu balobi eza biso te ngakuna kanti loka biso to anosaki to obeta lisuté mais biso tozo annoncer bana monde entier papedi badiata zo kanga mana oduka paso yo kanga Cyprien Nzolo gagné bango zo kanga besengandi balundu ejikitengi ba faire gagner la merveille ba soule kauka staff technique et orchestre ba fiston coloqué Elsa Patero Panthère Noire na so yebiso ke bazo yo kanga bemi ke biso to affronter Stade de France wana to obeta pena na betibo ba mona biso na kata Stade de France wana parce que na bato ba lo baboro ko ça na même pas parole ça rosekabino na même ba mutaliboma wana pas parole wana mutaliboma bino bo ebité ya na problème amutu yo traité pas parole te azalaka mutaliboma DCI ya Kofi Olomide yo traité mutaliboma janvier bafana wana mutaliboma nga batabongo na landaka te
wana bata mabuma kolanda bata mabuma te landa bato mito esalaka même bande on a biso ya Actu du Net on a moné bango hier basali émission spéciale pena Stade de France ya Fally Poupa au barolobake Fally azo kima Stade de France a rekosa na bango babandi lelo to babato otangelinga bakombo baya bakosela Fally makambu ya ba parents ya bani oyebite parce que batabongo biso landa bango te biso landaka oyo leader na biso a pesa biso OK ngapi na place wana longola na bakanga na pona mona kaka baya ko baka pona kokitsa image ya artiste kokitsa kaka artiste pona ko finga artiste batalaka so baza ba Congo batalaka artiste te o le sa fierté ya kati ya Congo izalo ka ba Soudan na biso ya FARDC le ba sa fierté ya Congo bazo budela so musu bazo kufa musu pe baza vivant il faut to honorer bango fallait baza batu o loka na kufite il faut ba honorer honorer na makambo oyo azosala bakosela epi monument mo bina victoire bakosela epi na bandal bakosala lelo tanga bazola te ba media bazopesa makambo ya minene po lelo azobundela mboka mais est-ce que Stade de France et Rosala ezali c'est vrai Stade de France Stade de France ezali car en 2025 ya uli musheni to kota Stade de France wana car en 2025 oh ya to zambota ya to kota yango Stade de France tokokota yango Ginel billet tike gagnant tokota yango même ata Dre Mabaya Warrior tokota yango Dre Mabaya tokota yango et puis tant on voit que Ginel billet du rappelle quelque chose tike gagnant et puis nazaki na Brazzaville na lala qui pe na lia qui pe na mela qui Ginel billet na BCJ groupe on a rolala ya kitoko donc malili Maya moto nyonso na qualité na BCJ groupe Rilo Alou quartier Mukondo na Brazzaville wana na Badalette wana on a vraiment mobimba voilà bo ça naté Rodrigo apesi bambote ya Holanda biso Nicolo G parce que Kodi Rodrigo na biso tokos net na film to tambola nango na Stade de France wana ko saranate yebika Rodrigo na biso suka voilà j'en vais bafana na ba mourir la bonne musique na bato yo ba soutenir Fally na bato balingaka culture congolaise ekende liboso toujours basé la date ya Stade de France lo lengenini et puis basé la billetterie ya Fally lo lengenini base pelisa artiste Fally pour pas tant relancer billetterie na nazo biso au moins le autour de la date ya Stade de France to le cas examen d'état le cas ba résultat ndenge bimaka jour wana nazo biso ba wario tout au balingaka la bonne musique nazo biso congolais nyonso pour les seuls congolais où ya botami awa ni grandi na Congo à confronter Stade de France et Fally ba misusu bozela na 3000 ans babiso Fally abeti en 2025 3000 ans en 2026 obiti na 3000 ans batupe baroya barosini tete omoti na 3000 ans sauf Fally abeti mais 3000 ans toza sute yango wana muta oza azate 3000 ans toza sute bozela 3000 ans pour 3000 yo ozate Sadaka kozala te Kofolo Mida kozala te Jibempia na kozala te Weranso na kozala te Ferego la kozala te nani akozala muta kozala zali susu te 3000 biso suto ozala te le artiste oyo bako mama na 3000 muta kozala te on a teli bango 3000 ans moza mutama bolingi culture congolaise te na lingi culture congolaise na otala ba capacité na bango non mais Stade de France on est senga errement pe to monaki no sa affronter ngo to moni pe tom sou jibe pa ya affronter ngo te na yebiso ba na ba capacité wana no côté yango na pesa conseil obisanga na pesa ba travailler non dire yona ti 3000 pona o mona mutana capacité obita ngo azate yona zo yebisaka ba wa yo mukolo date wana ebima ba isala ko examen ta mutu nyoso poutre na mutu ebi mozoki ma pena pona bike congolais jouer dans Stade de France ya yebiso to ko sepela bongo ebi combien le 40e on le 20 combien bozo tana ba poutre pona date pona ce niveau batu bazo c'est l'examen d'état yebika mona déjà ndenge zalaka oza finaliste osalaki déjà examen na ozela ba résultat ebima yango tozozela mais bagolo ne pena ba oseka bino pe mwa mingi wa pena fona za na bazalaka bagolo ba oseka bino est-ce que bazalaka balobi boya bazalaka ba data maki est-ce que bazalaka na ibite so bazalaka so existaka pour tozelaka ba omba so ba bien à Paris la défense style lo bagolo ya kotangela nga ba komona nga na kamera na est-ce que bozalaka ya est-ce que bon manifestant
est-ce que bozalaka penza na dimi na ngati na préféré na zalaka bata ba wira nsona ni la moni wenye mikolo za mobiliser malgré babeta na moment mo ya mabi mais que Vincent abeta les 15 les 15 bon na mo Bill Clinton et sakoyi wana na moni ajan pa kei AJJP OK na moni via salim nyonso via bundi mais alinkaga a créer actualité mais actualité zo ya te goma pinda ogumba ka goma ogumba gaga ce que muto linga longola ce que goma l'actualité wana la fali fali ce que pas boy na te pas dire congolais ba trop brutal parce que yé pesa la gibeza wa kendo visiter ING yo na iso tikutuku nani ilo presa obo ya poani parce que yé kaka boso longola actualité koma bato ba olela oh to wana on pas si bande ko bazo kufa yanga vanda zo tala na muta longola ka ba actualité na sezarai mais 20 na meki mais ve ba bonne chance na ebike tantôt plutôt mais pour na bike ba congolais Europe na biso ke balela bande ko na biso makasi mais bino pe rolela mingi côté na bino penza te biso to lela au moni wera balobelo roté faire à visiter salle balobelo roté baza ba musicien maman nanga sokezala ki fali baza ba musicien sans impact janvier baza ba musicien sans impact bakoloba nini sokezala ki fali baza ba musicien sans impact bazo zela muto asa na impact aya ata photo okomona nde bakofinga na bakomate ezalaka na lande mama Kongo tala nsepela na nga na ete mais na sepele na maluba lubaki abi bino boye boke na sali boke visiter bato bazo kufa na Goma est-ce que basaleli bino banalise te est-ce que bafinga binga na za ni pour ni contre mais bino bosali mais soke zala ki fali nazala rapé mutangambo wana te mais lero bozo finga tata na bofingi mama na bofingi mwasi na bofingi bana na tala siko est-ce que kuna bafingi toto ça bino baza sans impact parce que zaki fali ingezala réaction ingezande mususu na ingezande mususu kiri timpi ah bon voilà ingezande mususu ba waria ba bomba bambongo c'est un Lisa Crédit Lionel yo éducation de tout sololaka ma chanteur Luka ou ma présidente fali pour maman Rose bela na billetterie à Stade de France a kosepela y a déjà message kosepela na que jour on a batu bazo zela premier jour ba waria ba za l'exemple nazo yebisa yo congolais examen de tête on dit ça tout ça là déjà dissertation tout ça là premier jour deuxième 4 jours déjà nyos tout ça là parce que tout ça c'est la résultat ebima nazo yebisa yo jour wana zaka poudre bo ebimi mutu nyos tout poudre za na pote za na Kinshasa monde entier bo sepela. Pour ce qui est vrai, j'ai remarqué apparemment que Batouba Roselango pena. Yango na Batouba eloko Batouba zela awa na monde entier na bato balinga fali na bato balinga fali. En plus calme azana. Et puis bato belé ba mon directeur et Dibadia calme to zana yango. Tota la kabato. Sikoyo tobimisi na gauche bombi droite na mu de gauche na bimite est-ce que porte-parole azobima nzoka zolo baté parce qu'on a stratégie orchestre j'en fais sur quoi bimi au monde na bimi boy au monde nde bato bakoya bambizo msubo boya ba contredire ba loba boy ba sala bo ba analyse j'avais ça y non nzoka kuta yete nzoka lero zo sana no shopping nzoka osana shopping na poto azo somba bani bonjour nzoka boni poto bon séjour on va demander kolo bon séjour on va kanga ba passeport ya quoi jara na billet orchestre yé musala ndesti ndaka yé la quelle mission de service quelle mission de service en plus à que moi shopping aso ba sous-vêtements na ba single ba ni tant que ayota mo ba sous-vêtements roso mo pena ki sasa te ya linga ya poto akoma mo la poto mtana 5 ans na nzoto ana 4 ba ofimisele ka passeport que so fimba biso na victime so monika ba passeport ba te vimba epezaka biso kuna ba la visa te la victime o la visa ndeni batu bakenda aka chaque jour batu bakenda aka après so tcha peka batu poids to tcha batu poids que omoni oyo vie comment qui moi bon bozole moi 10 bozole mso mfie msupe ba fe msupe bazalero msupe bengaki mais omoni pas fani binabo nani ya yo yango ebimi msupe bengaki odile manzaka moi c'est ça musala moi c'est nzambe biso ato sambulo biso ozomona ato ke bien to finga te pena ça ko finga sans polémique omona lelo batu batele omoni zana batu tout ba mélomane ya la bonne musique ba parents ba responsable lero ba vandisco ba ota janvier bazo se ba total ba banalité
eleki ebele oyo kuna fille le barofanda mpe na bana bayebi ki insanité eza te eza te ke yo bima na nga yo lingaka nga yo kuna mwana azalaka salite oyo kuna te nga biloko wana eza te faut respecter bana faut respecter mikolo bato bazotala biso loka basere na so balisa crédit Lionel baotala biso basere nga loka obwaki lisa crédit Lionel trop l'émission lelo yaya na nga ser na nga ndeko na nga ser nanga nalingaki makasi lisa crédit Lionel ser na yo ya nga penza lisa crédit Lionel ser nanga eza loka ba ser nanga ba beti iloka ba Michel na beti mama pasa na Chaco mama pasa la mère jumelle o baza wana na kati ya na Chaco nazo so omba na Chaco moko beti moko Michel voilà na biso ke ba ser nanga pe susu j'avais bafana Ils ont cassé Clarisse Mouyembi ya Gilen Gantebe. Wana penda ya tika biso te ya Gilen Gantebe. Ya Clarisse Mouyembi na ya Gilen Gantebe. Waouh. Autobota. Bébé a botabi. Waouh. Ah, c'est Clarisse Mouyembi ya Gilen Gantebe. Bienvenue à notre bébé. Voilà, j'avais bafana anolinga pena. Aux en abisso pe sincère. Tu n'as pas déjà sincère. Nga déjà sur na vani na plateau net maman zotalanga. Batu ba Rolanda biso. Zotalanga, batu bazotala biso, ba mourir à la bonne musique, bazotala biso. Batu ba biso partout au monde. Aux en a combo lata o eza charge les photos. Il y a respect. S'il photos à la claire. Bafana o komisanga le place naza. J'avais bafana mwana mama. Otumboli mama otumboli changa. Voilà. Mais lelo soko lalo lamuki omoni ndeko moko soit montomoro a ko insulter mamo ya yo réaction aux anines réaction nga ezaka question réponse mais nga na ofinga te nga na okina ba nena be preuve voilà nga omwe pali pour honorer kombo ya mama nga na za mutebe njirte nga na za mutama finga te il faut te respecter mikolo surtout ba femme mariée non que ba femme voilà mais lelo comment on a nga za mopanzi sango fo na za vraiment clair. OK comment on a bandero na biso ya quartier latin. OK l'un des porte-parole des quartiers latins de Koffi Olomide. Réaction na bango envers Nana Ketchup et Fally Ipupa. Yo retrouvant comment ba dire na bango bilo monsieur za robimisa na télévision te selon indication na ngai et aux armois kilo et roloba yango ba retraiter Nana Ketchup de tout, ba retraiter des bordels, ba retraiter des boulevards, marambe belé faut dans la ba réserve pour ara moi si à moto. Ba dire ya bandeko oyo basalaka na Koffi Olomide yo monyango comment est-ce que l'artiste Koffi Olomide akomona to akoyoka te. Bon, dans le répondre au qui n'a quitté, nous avec tête reposée. Voilà. T'as que mon tout sur ça. Au moment où les gens comprennent un phénomène orchestre Tangelimana, orchestre ya vina bisoko Golian Zombo, na ibaraté départ ya Fally, orchestre wana ndenge kufa. Balati sango ka Fally. Départ ya Fally, orchestre wana kufa. Orchestre kufa. Na ibaraté pasi wana na motema. Golian Zombo. Musala na kotindaka bato. Kofinga ka Fally. Kofinga ka famille nae kofinga ka foyer nae et ça la nga passe tango zo avant kolongola poti na liso moninga longola na on liso na yo. OK omoni oya mère o bango balobaka photo ezalate image ezalate mais lelo na monde musical oyebi bien to ke siko moi pembe danseuse batritaki nani ndumba chanteuse batritaki nani ndumba mais ezana ba chanteuse mususu na ba danseuse mususu bana bango pe bandumba te mais keba ya on a le bisco keba na qu'est-ce qu'on a version mususu lelo moni ba chanteuse ebele wana ou ba banda ko yimba na studio batu balala bango izaka ba musicien olobi nini lelo omoni ba chanteuse ko banda ko yimba na ba studio net ba vena so ba JP Kiss yebi niveau ateka ba chanteuse bando benga bo ba c'est pour toi so benga oh maman motema ya ko yemba na yo arato c'est pour toi wa ba c'est pour toi vena biso maman motema yaka ma zoye to c'est pour toi ba totola bango ya kosakana te ndumba ndeye maman motema ne ndumba Shaka Zulu maman motema nga lobi yango siko na ndenga lingala ke na motema c'est que c'est la différence yo mo ça analyse parce que Shaka Zulu yo ça ni wana te Shaka Zulu so moni mutu
Otalika moto, on batna batu bakokana. So otalika ma monté moteleka na Chaka Zulu. Il y a pas photo, il y a pas match. Parce que ngai on le na luba. Avant ko ya ko finga ba mana na ketchup. Boko boti sana kisita na binote. O bocha na ndako. Avant ya ko finga. Boko finga ka mama na ketchup. Boko boti saka nanu kisita na binote. Non, peut-être tant robot non eko kité. Aja ménopause. Et ça sokindi. Te ko bote ezara kamba projet, c'est bien sûr projet mon eza bato bako sala projet robot ezanga na pendant to zuite. Bato ba mibenga ba mopao o songa mbeli o ngana na mbongo yekute ko kipata ko za boti awa kaputuka pra kaputuka akobota ndenga lingi. Yaya bino mabote zo yate ya ofingila biso mama. Mama bana 5 so 6. En plus bana bakola, bana ba ke mama. En plus responsable bana bazotanga, bana ba l'éducation bien. Bobo tsano ya bino yaya. Do yo sengi kaka ko babo tsano ya bango yaya. Pour kindumbo ya sala nango jipe ki satekai, c'est pour toi. Akendao, azongao, yo bi combien de musiciens balalai. Hôtel mabina na podium bozo yemba pinda bo msuka musicien mon chef d'orchestre. Ya orchestre ya ndo beta moka bima nai. Na pesi fe na so Jos die na mbote place ça. Ba dongo la ve Jos. Just de na baka. Na ka te na yo ka li solo moko ya ve la so Jos die na. Ba dongo la ki kaka. Les raïs, Just die na. Avec yo benga madame. Pourquoi yo solo madame bo. Vedi. Ko wana nda luba. Na lo bandenga na lubaka. Ngande na lubaka ko. Yo te nga chanza elobeli. Yo te nga chanza. O changer elobeli. Vedi. Vedi. Yo na merde vedi yo me Teme Just die na alonga orchestre ye moko so. Tengana lobi na kana beti solo na imo. Ya fe na ngana miake makasa yemba kitoko. Just die na. Na ba ka placement ndako yemba bondo luba na ye. So solo madame vedi Just vedi yo madame deni. Yo solo madame. Te babili solo ni za nango ya lokuta. Na yebi na ngate ka ba loba ya lokuta ngai. Ngai ve na yoka Just die na beta di solo. Ndi bando luba na ye. Na orchestre. Keritima kamboze ya koluba. Omoni lero tombi no bosa ba propagande. Ya ko fingara biso madame. Ya ko fingara madame numéro 1 ya ba basi nion surtout ya ba musicien. Omoni leso do tanga na ba musicien. Kasi c'est là. Soki c'est là. Soki lelo bato bazo pesa. Mi ban na bango valeur na ba musicien. Ndinga na mona ya ba leader. Ba ka mi balé. Mama na ketchup. Na masideji mampata. Po mona ke bato musu ba yembela basi na bango bakabwana. Te oto yebi ngana o na tiana nga o na tie o akomone suye mitalié je mon nom sans contrôle na lobby o ezuye o akomona ngo etali pasi etalinga te po bato yembela basi na boba kabwana na pesi mama ali ya mbote mama ali ya suka su na balcon te mama ali Singapour Australie kaka otali mwasi okumisi nzambi mama alia otali mwasi nzambi seigneur okumisi nzambi eza basi musu otali ekabo nzambi ata yo feli bapesi ozwa te loka ba Chaka Zulu atanga janvier nde nazana ngampia kabo mbombo otala fima Chaka Zulu te cha photo na aw cha Chaka Zulu différence ressemblance loka yana leki yaya bayembela basi na bango bakabwana bayembela basi na bango bakabwana siko vie penda beti ende ta place via auto poya ilo ya sepelaka nzoka beti lo mwa nanga janvier jour musu na la ta la vie na tongo vie ngala bige nzoka ke lota la vie na tongo wana siko wana kala kinda bwa kuta siko ila mutu ya Chaka Zulu na tonga tala bo nzoka biso janvier na liate abi o démon mutu benini ya mama elamo ke la pamba nzoka biso janvier na ganga ya abino boya ko finga basi abaninga basa bakonzi botala no ya bino moko akobota ubi akobota te kobota za mama nzambe kisita kisita bo kisita za ko finga moi sino sino boti so ko bengo ka kisita pozo ya deza ko finga te neti ngana zo finga batutawa ngana finga ngati ezaka ke to tutaka mo muke po so tini bango ba ye biso beto yakaka po biso to ko attirer nde makasi o ko kufa o ko so balle perdu to ko bi misolo pe mission no moko yo amata punda kawana ya makambo ezate
makambo eza toi na mila musique janvier mama eza pe na ba musicien oyo baleka ebele oza sûr naza sûr bango mpe balobaka te wana azalaki c'est pourtant JP Kiss moi c'est mon tout beau retraité c'est pour toi te moi c'est motu te wana moi c'est abato moi c'est motu za madame Ketchup madame Sile Jimampata wana basi ya bato kotraitaka te basi ya bato bango wana musique musique wana mwasi na biso nyonso wana mwasi na biso nyonso nanu tobali te kasi na bibiso nyonso mponga mpe nakokutane mpe na nzela yaya tokutana deja yo teke badongolanga yo teke tokutana badongolanga nachelo video wana nde badongolanga na peso video nde badongolanga tokutana kaka te tokutana kaka tokutana nga badongolanga nga badongolanga video eza nga badongolanga video eza adongolanga adongolanga nzambi musique ezaka elengile ya moko ntango bozotinda boyeba mpe mpasi nango ezali omoi te tozali kabo totala bango kabo totala te sue biso so esue biso metan bayaka mamo te nga tozongisa réponse loba omoi so propose nga question te ndenga mpe na répondre te parce que biso siko toyo loba oyo eza vérité omoi siko différence yaya omoni lero bozofinkaka bato lero bosala promotion ya baconcert oyo bozolinga bobeta bokobeta obe bobeta te botekaka babillet bolekisa temps pour rien biso so totie date omona toafocaliser concentré na badate na biso ozomona siko mpo omona kaka babipula bayaka kofinga bozata na idée te ke tokobeta concert mo est ce que bakobeta mpe ya solo ezali batiaki date yango date yango mpe eza circulé ya nani wana ok ah bon janvier bafana mwana mama nana Ketchup bafana yeyo soldat ataka des pointes et des bases nazoyebisa yo baopola me baondima te omoni kelesi nako yebiselo komobo omoni makambo basalaka wana na bandango liboso na bango nayokisaka bato pasi mpe nayokisaka mpe bato pasi parce que tolingi topotana na potopoto topotana mais ce que naotalaka respect ya kombo naza janvier bafana naopesa mwa valeur mpo ezala kaka monana omona kombo ya mama nakolinga kosalire yango te yango nde nayebisa bato nakoma na orchestre ya monene boluka bosala mosala ya bien baorchestre na baengage bino nde baengage janvier nde nasalaka lelo na f victime nde lelo nakoma fier nde lelo nakoma lolendo fier lolendo nasala na f victime okamna jino lia kabinganga janvier ça va ndeni bien navani pendabo Cyprien Nzolo pe janvier ndeni santé c'est bien navani pendabo lokola chef na biso à télé ya mtsumwa conseil au mona pendaka no matu mabenganga loka ba Frankie babenganga au mona pendaka ba Imani Macron babenganga yi ozomona loka ba bolokea babenganga yi ozomona c'est comme ça c'est ça la vie moi je travaille au Mbabaziki pasteur na peso ba mote place ça qu'est-ce qui se passe entre vous et quartier latin tito yiba tito za biso to na concurrente ils ont l'orchestre oyo to les kakaka c'est normal les cas nango c'est tout na habité biso na problème là bon biso zo affronter ba ça biso zo problème na ba stade de France auto obeta to ko za problème na orchestre mukete quartier latin international wa local ou bien international il est international ils allaient déjà sérieux ils allaient sérieux et choqué oh mais bateau bazo talanga na bible place basana choqué bonté robet na mabo na janvier olobi mabete ofingi mutute ozakaka o éclaircir même atave na ya oli muche na bika obenganga ah yebsanga ah Jean Bosolo kitoko même ata Costa Kasanda un mauvais garçon du monde na kacha Canada ba benganga même ata ba Dream ba ya Wario ba dada olungu Wario ba benganga ba mama social ba ko benganga mais yo qui veut te tourner hippodrome de VCM non yo kani non que ça ni
C'est dimanche, le 9 février. Nathalie Kajinga. Na pesi au moins c'est à Pembe. Na pesi Mbote. Nathalie Kajinga. Ah, Seigneur. Dada Olungu Wario. Maman sociale. Maman sociale. Ah, il fallait vous dire si chômage dans les réseaux sociaux. Nazo ebiso que mercredi, jeudi, awa au monde ba YouTubers presque tout bon marché. Pas marché pour le chômage. Chômage, bazo kotisa te. Ngana osoke nanga batute. Même ata Lydia Kankou, la maman de vainqueur place à Zazo Talanga. Lydia Kankou, la maman de vainqueur, yelinga sozo boa kaye fo kotisa vainqueur na kati. Talaka batu balinga bana bango bébé vainqueur. Ai Lydia Kankou. To sola na biso to finga batute. Pas de kofinga. Na ebike eko choqué bino kompe eko choqué bino te je m'en fous. Na lobika vérité. Ah, ok. Mais yo mo nengota la musique na biso lelo. Pour moi rito chlore non na sujet oyo. Mais ce qu'on fandi les sous oyo qui baye sous ko insulter nana ketchup réaction aux amis. Réaction ngeza kanga na ndoya lo banaka vérité. Ngaka vérité ngana finga batuti na temps on a finga batuti. Ti na yebi pena nga vani na rumbi na mamondo ma osakana te nga pena na rumeli makasi. Konsekate omoni batu musu bazo ya bayina sima nga. Baye classe reta nga na yebi YouTube. Nga na yebi YouTube tongo ya kala. Biso to sala eloko yo batu ando benga batu bempuli biso to sala nga na participa. Wana cop na nga na yebi. Na yebi ngena lelisa batu na ko audience omina vandi pina tamna. Oh, uri muchen. Me fredi petu wana bani na yesoka lo mabela nga bani ofinga nga ko bani yo boka yo bani muchen. Oh, very. Parce qu'on a le babon. Ngape na le babon, ngapo na le babon. Koso se gani nga le babon. Wana za ba deuxième prise na kotaka. So na balancer na yaka pinda bo wana BBC ka binga. Les kanso ka pinga janvier bongo te. Bongo te shanga bite BBC kezaka. Wana nzora benga bi janvier nini kuna na bite fenzora. Na koti na ngaka moi droite. Mais boy comment appelle moi mabe. Te mabe de chez ala na déjà bandaka. Koko mabe eza ya sikate. Oui. Eza na ngo ya sikate mais to chanzaki moi mode de vie oyo bikaka papa ya respect ya numéro 1 ya ba musicien congolais nyonso papa ya respect ya numéro 1 ya basi ya ba musicien nyonso toza na respect na mama na ketchup bafana toza na respect na mama si du jus mampata oui longa te mais continue nous suis dans la mi balé on a bien respect o batu bayembela bango bazakaka o batu bayembela bango bazakaka mama lia na pesi mbote mais gaza ni soute na pesi mama mida pe mbote place aza yo matumbolia na sai suni na ngomoli lia osani na marambo te na pesi mbote aza mama na linga Didiston makasi aza parmi batu o bazo longola biso soli na Congo mona neke mannequin influenceuse au Didiston c'est normal il faut tanga maman abotier parce que so tali maman mida aza moi sur respect moi si il y avait Nabiso Veka en plus numéro 1 il y a parlement azape sur na ONG na emotion ni moyo osomona il faut pesa ba maman na respect yo na pesi ba mbalembote na pesi maman lia na maman Amida bon de balon la compétition ya basi ya artiste tinga na tiba on tinga pesi ka ba maman mbote ka pesi na ka ba maman mbote maman va de belé ngana base belé na pesi ka maman lia na maman Amida on a pesi mbote. Ah bon, voilà. Mais lelo, na nenga musique, na no moni aroya. Bon, derrière Fally Ipupa. Tena wana na monité, wana na mabete. Ya on a dit si on va travailler maintenant on a monité. Mais oh déjà dans zo pressenti oh bazo ya lelo na mona ka ba bina filé. Na mona ka ba Patrick Bekam. Na mona ka Pacha. Johnny Pacha. Masemso en États-Unis pas mbakito ko loka Jipako pe na États-Unis Birché Bambo ma Jipako c'est bon loka Ibratom Piana bazoya kota ba Irbem o bakota gauche na mona Gez Maote c'est bon déjà na mona pe masana biso artiste nani tolani lobby Chouchou Miyake par sa musique qui quoi Fumu Kimbono nazala en orchestre nazala jouer en répétition na c'est bon na Kasavu au senti bien que artiste a yebi ko yemba au senti bien Chouchou un bon chanteur
ya osakanata zo imaki ça zo bina bien. en plus azo mema bat na poto Mbappé. et le solo non c'est pene auto mema lobesu na poto Yem de même le boss. yem tamema lobesu na poto au senti aye lelo au senti azo aider moi jeunesse bato o bazela bani Le boss alinga boete. alinga bongo te ya lobe limbisanga ezaka muto amemaki yo ya le bosi limbisanga pardon ya lobebe na ebika muto amemaka yende kana lobi ti na ndé mabete Ya le bébé alinga boete. il yelo balika bote ah yelo limbisanga pardon na linga yelo besu makasi to zalani na anniversaire mobo na kasavu yelo be ya chakaka 5 litres ya bibokoko yelo be yelo be pardon na linga ba problème te na ba yelo be pardon yelo be na lobika kende na ebeka memaki yo ya no problème te lope we ranso na mimba fina biso ba Bill Clinton ba Njani ba eza normal comment on a lelo où ranson li kanisa ju yaro mais ma Bill Clinton o poto komaki na papa malamu papa malamu papa malamu papa malamu lelo ba mami etazoma bazo souffrir j'en veux un exemple mingi te tozolo ba papa ba leader bato basala bango bolamu basala pe bien ba parcela implice ezalo ba vena biso mususu ba vena biso nanyo vena biso nanyo azala pe na quartier la tebo nani azala ça ah mzoto mike ba kona ba Kenya ba nani vina na ba na ba Willy Bula te Willy Bula na poto nani ah ouais vena biso nani mwana kitambo pintu anzoto mukebo aza oimba bebe bon oelo orchestre wana pe koida tala siko niveau ba fi wana na ndé mabete botali pe bolamu boko me ndé lolo ranson na sali c'est bien bon aide banani pe basala bongo pa ba artiste na bongo ba fi presque belé ba na ba musicien na bongo olio bazo souffrir beaucoup ça bon ba récompense bongo c'est bien et au tab na guitare fi na la 9 ntuni mambaloba qui esalenga bi makasa bi non mais mabino pour na obo sala OK. Vous savez, petit, non, pire petit, ou banana bino. Na koti kabine bote to beta potabi déjà et ça be Bill Clinton au monique na me senti bien que fanatique mais zo me depuis ya kala na ba aussi pas babi ah au mona mneke ba via ya kaka ne lo mo bien félicitations à 20 et tout linga pe lo ba me tazoma ba kende ba via na biso banani pe ba kende ba ope ba kende ba Mbappé a souffrir pe na au mona ba même bango ba o msusu bana au mona et ça rappelle moi bien ni dans bateau ba porte moi quelque chose na ba orchestre bo même moi ou memi pe et ça au moins zéro le fallait zo mema kubana bandala zo mema bana quartier bani o mona pour la sabino que poto eza elo côté si comment bien ba vie na biso wana poto pour mema il faut souffrir na surtout bana basi nzela toilette l'air nyonso voiture l'air nyonso na sima podium tala siko bakanga nzura na bokese belo atambola bakanga ba passeport tala dike ya bokese abodela bon le bana basi ba danser ba so souffrir en santé avant mima poto na biso ba poto ba pecha bazo nyoka mo na ke mona matapunda te ya toilette mabe ya simba podium mabe ya voiture mabe ba leader ne ba osaba ya nzambe na ba moti bana bata ba danser passe et on dépend na linga penda droit de la femme mobo ya munene faut balandela rabano abasi ba beimba pa ba vieux bakanga wa artiste ou bakanga bana batu baza tesila tezana on ndenga kuzu bana batu bazo souffrir leader moko kanga ba danseuse azali to azali yependa aza ngala bi yo bi ezali aza donc c'est que ça mukolo na ngo ngana lobika ezali aza compliqué au moins c'est vraiment compliqué ezali mais aza ba bakanga ba danseuse oh ezali aza le boki na molo pa le molo na lingi na ngati sans polémique Constant Mutamba azali sans polémique Constant Mutamba azali oyebi que ministre alingi mamba ofinga télévision toujours respecter Constant Mutamba papa et ba artiste bazo kenda kuna bazo la ça peut pardon lingi na lingi na lingi na buzo bate lingi na te Constance ah bon c'est dans la classe muyembi na bige arola tatoche mukolango pour az avocat au senti balisa crédit Lionel ba obenga ba ser na beti umba ba jimo beti na chako ba obenga ba papi Placide Kabia mon frère ami papi Placide Kabia malgré non aliate te aza puissant papi Placide j'avais ba fana yo kasi na yoka na loba déjà trop Placide Papi Kabia Papi Placide Kabia ayoka nenga katela yi mais non aliate mais bateau na liaka
papi musheni malgré fait papi musheni akiminga Be papi. na ebité soit bloqué ngobeni pona singa na ngai pété yimo mtalakanga akopesanga nzokomba ngungu bongo akiminga papi musheni ba fossette ya za mo ba fossette yeba ba tokima o mikolo na restaurant yolo ezo mama bazokima rosakala te na ko recommander na bateau nyonso en États-Unis d'Amérique précisément na Dallas bakende kolia lisu na yolo ezo ti tika boy ba mabe biloko ya kitoko te na yolo ezo ya solo basolo mabe oui cette fois-ci chaque émission na rosala pe campagne balia resukuna te oui tika ko yolo ezo Maréchal est souvé mosala ko mela bambongo ya ba ouais trop bano puis c'est venu na poisa Maréchal ko sabo iteko pona ko lobina c'est pas kimayo yekuta kima ya mi pesa kombo mabonko banki na tesu wana penda ko maboko mabende ya bobo vi facile yo oyo tindelanga maboko mabende yaza na Canada ya bika ko nga fablenga ti maboko banki na ezo biso nzokomba ngubumba nzoka ne maboko mabende na préféré na tane ya bobo vi facile na préféré ya bobo vi facile Loka ba chalet chambre appellation bien contrôlée vient nga soit lobby nga loka ba Jordan Fonseca super play ya zala pe ya kozala kaka wana pinda ba frère na ba grand frère nga ali ya binga nga tout na état de santé te biso pena ce qui est vrai to linga ba vrai comment na za boy ato pesi no ngate mais li solo soto sola binga nga moi concert pardon et ça là moi bien normalement et ça là biso ba vrai wario ba kosa te loka ba dada olungu mama social dada olungu alia kana bato Bebinga lingara Matina Fatuma ndeni Molimbi na pesi mbote place za na pesi pe bambote OK Bebinga lingara ya Willy Musheni sora lobino patience Mukendi de longue jambe de tous les temps patience Mukendi Élysée Zafri la paye ya pesi bambote patience Mukendi de longue jambe il faut bazala kaka si mais ceux qui battent tout comme le roi Willy Musheni vous a bien ya Willy sera bien à 13h wana ya Willy Musheni Willy Musheni yo pe yango linga boy trésor yango wana ba yona ba biro ya Willy Musheni petit mais ya Willy Musheni mais vyazo kosanga de papi Musheni ah bon voilà j'aime bien fanage parfois c'est à Kosanga Kiminga gauche à droite. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. Tout comme on a fait oui de notre émission. OK. Victime retour sur scène c'est pour quand? Bientôt non information sur on peut ça mais bientôt 3e mois déjà activité de Zonga. Activité de Zonga. Voilà, mot de la fin et puis quelques salutations na bateau. Mot de la fin bateau bolinganga obomoni chokebino bobinganga plus de 143 89 50 53 549. Mwana bozo janvier bafana mwana ya mama na ketchup. Janvier bafana. Didia Kango, la maman des vainqueurs. Batutu bolinganga ya Willy Mushedi code ya mboka. Maman Brazil bokomba maman sociale ya sana ba circonstance nyonso. Maman Rose Bombulu anapenda mama na bosente mama Chantal Lukao. Na bosente Irene wa kwanza muna mutema Chichichi Lombo. Na bosanite Clarisse Masidi mutema Igobos Moko. Papa mapangu kaka Igobos Moko papa mapangu. Batutu obolingaka janvier na bino bafana na bino moi na bino oyo papa na Shanice na Jarel ngapina responsable bana bazotanga bana batanga kapenza na pesi fali pour pas de cap la merveille mbote place za ba bon séjour aux États-Unis be libadiata ba ejikitenge ba besengande balondo ba Cyprien Nzolo ou mona ndeke ba kokodilation opéra et puis biso okenda ozo pa opérationnel ya opérationnel batutu obolingaka janvier sur olingo benga ngopesanga conseil plus 243 89 50 53 549 benganga la possibilité ya pachuma ikamokonza yolo dabito ola takito gibo kopolo kude iratakate na bosen sute ve na biso na zandu na nemso ve na biso Nixon boutique alatisa ba ve na biso na pinda balatisa biso batutu o bolinga ka janvier na bino bafana na bino mwana ya ba mama ponga ba mama balinganga ngapenda mwana ya ba mama so na lali na la mukika ba mama benganga Josiane Mondele
na peso bambote place oza Josiane Mondele. Josiane Mondele. Mère Josiane Mondele azali. Wana ba mama. Ba mama. Est-ce que kota mibali? Et puis nana batu azana Kinshasa ma fonctionnaka. Ah, Gradine Tseka, ingénieur Gradine Tseka. Ingénieur Gradine Tseka na buaka ingénieur Gradine Tseka ya trop oyebi ingénieur Gradine Tseka. Oui, jour il y a enterrement. Ah, na bien. Ingénieur Gradine Tseka. L'option de Sisto Benga. Il est puissant. Il s'appelle sous Glody. Nani oh ya Glody Dibengo. Ay fenga sana ngula. Glody Dibengo. Abeko ilanga Glody Dibengo. Azana kin Calamite Glody Dibengo. Mais pourquoi pas na Arodi da Silva Kitoka. Te Arodi da Silva Kitoka yako sanga. Te asolara bien. Te yako sanga. Arodi asolara. Arodi akoma ko sanga. Ah bon. Arodi Kitoka. Arodi Kitoka comment ça da Silva. Na boutique les Courtois élégance. Na pesisco boutique les Courtois élégance. Ils avaient na nani. Voter Kitoka. Wana boutique on ezola taba honorable. Ezola taba bateau nyoso ya classe ba pasteur. Si. Wana penda boutique na biso mais Courtois élégance. Arodi, j'avais bafana na bifo sur la guitare, ça va vraiment bien. Oh Kulutunayo. Merci beaucoup à Janvier Bafana. Merci na Kiri. Merci surtout na bateau tout. Base 27 nanga na pesi no bambote place boza. Base 27 na pesi ya Pachuma ikambote wana vina so parler na pesi ya Mamimi anda pembote batutu o bolinga ka Janvier Cédric Eloko na bosente les roches. Yanga marché central. Seigneur de la Vise, les roches. Babi ya motema kwa wana ba frère nanga o nazalrazara na bango kwa na bosente des roches Kazadi, mon petit frère propre. Voilà, merci beaucoup à Janvier Bafana pour la disponibilité. Pourquoi pas l'équipe Mobima Afrique et Télévision. Un grand merci. Vraiment la bateau, tout va partager. Je vous rappelle, Flat Hotel Yakitoko, Olingo s'est reposé, on s'est détendre na Brazzaville, Ouana, adresse les encore BCGG Group, chez Ginel Labieji, BCGG Group, Kuna, Oula la Kitoko, chambre Yamalili. C'est-à-dire qu'ils en arrivent Loalou, quartier, Mukondo, avenue, Bouetambomo, Yabadalet, où nous avons vraiment mon place. Il y a Kimia, il y a Calme, il y a Kitoko. Merci. Vraiment, la bateau tout balinga rabisso. Merci la bateau va partager surtout. La bateau va commenter la vidéo, la mission au rabisso bien. Merci à Rodi Dindi, Swag, mon frère et ami Rodi Dindi. Merci pour tout. Pourquoi pas na Obed Mbemba, na PC Bambote. Merci à Herbat, mon frère et ami. Pourquoi pas na étudiant Pichu Boussol Mboka, merci à mon frère Pistis Moubalama, Eri mariage à toi, frère et ami. Merci aussi à Pistis Daliano, habillard de luxe. Pourquoi pas bon séjour à Gloire Ngafula depuis Johannesburg, na South Africa, Gloire Ngafula, mon frère et ami. À savourer le South Africa, bientôt de retour à Kinshasa. Bon séjour à toi, mon frère, merci. Vraiment, la voiture tout bas, pourquoi pas mon vieux Chico, mon chéni, vieux Chico, mon chéni, on a bébé ce Chico, on a PC Bambote. Merci à Alain Zambé, merci. La voiture tout bas, on a Bols derrière la caméra, merci. Équipe Mobile Afrique et la télévision, je pense que tout le monde a dit bon au prochain numéro. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.